Merci beaucoup, amis téléspectateurs habitués à ma solo à Congo Télévision. Topé Sibinombo de partout, Bozar Roland édition spéciale vendredi à Lelo en direct depuis Kinshasa, capitale école au Congo démocratique. Nandeko Moïse Omboui, l'homme de sondage positif, n'a pas Sibinombo Temingi, Boyebi que tu allez frapper. Nadeo Ezali ko déranger, li bota Mobimbamboui, li bota Chibang, li bota Kabamba. Mais tu allez na devoir de chaque jour parce que l'actualité commentée Nandeko Moïse Omboui. Et Kokiko le Kaboété, peuple congolais. Merci Lissoussou, na confiance, na fidélité, vous avez coupé ça na première chaîne numérique et professionnelle, je cite, la télévision à population en télévision et à décryptage d'actualité et d'opinion libre. Les lots n'a pas opinion, l'angaï ami tous les spectateurs, nazali face à face nabino, les lots invités à Zalité, toko sur la nabino maïmatali quelques actualités. Ah on a quatre le Congo démocratique. Nalombango et sengé nabanda na présidence de la République et si Kapi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo Boyebiete na souci immense azali nango pona kopesa kimia na est de la République na meki ko sala investigation depuis 2024 au ebandi to pekto bana mois de décembre au to koti kaka o fait Tshisekedi asi ko sala action to activité belé na likambo etali kolobela situation à est de la République kolobela et le Congo démocratique na biso mon kwa kosona tata mokonzi wa ekolo boyebi tazalaki na Angola esika bakena kokuta na pona bakoloc au Italie toujours situation régionale na kati ya République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Rosilisa Angola kitaki na gymnase na biso awa pona kotala lolenge kani éliminatoire ya handball bien que République démocratique du Congo tozali éliminé face ya égyptien ba betaki biso 22 biso bango 23 alors chef de l'état pesaki ba athlète na biso nyonso handball félicitations et puis courage Nabino parce que ezali nango ekara mulaite ezali ekara moko ya 1 point mais aussi na ko perdre yango messieurs et dames to beta tour moké na ngambo ya assemblée nationale et si ka plutôt ko yebisa Nabino ete mwana mboka Augustin Matata Ponyo wazali bongo député national azali moko ya bakambi ya commission oyo adi ok akenda ki bongo ko déposer rapport ya travail na et pas ya mwana mboka Vital Kamerhe mokolo ya mercredi et si kapi na kati ya mosalo basenga ki na commission de Augustin Matata Ponyo batale la maimanso matali bambouteillage matali ba construction anarchique matali insalubrité surtout na ville province à Kinshasa Augustin Matata Ponyo azali autorisé to Rolanda yango je pense que bozoa retransmission na masolo ya Congo Télévision le lengekani ndeko Matata Ponyo lobby akotalisa à la face du monde akotalisa na bakinois et kinoises nini ezali ko sala ki insalubrité za la makasi nini ezali ko sala ke ba construction anarchique ezala nini ko sala ke tozana ba embouteillage makasi na ville ya Kinshasa toko kandeko Augustin Matata Ponyo esika wana lingina pesa moko akosala félicitations ngai Moïse Mbuina ya kasoki batu ba kosala makambo za ina moralité esengelo betela bango maboko ana lingina betela mokambi numéro 1 wazali ko kamba garde républicaine mwana mboka Ephraim Oyazali moto ako interpeller ba garde républicaine. Garde républicaine ezali armée mon côté à kosakana nango ezali armée mon côté ya moke. Oyesengeli ba élément ya garde républicaine bozana ba comportement lokola ba kuluna. Ba bandi bokolanda autour de cette émission amis téléspectateurs ndenge azali ko sala mise au point. Penenge a présenté qui ba indiscipliné ya garde républicaine devant la face du monde le lenge kane sengi ba kende na auditorat ba yoka bango pe ba kangema bazo ba sanction na bango bamba te garde républicaine azali moto ya lokumu azali moto akosa la fierté pour na ekolo azali moto takota na ba réseaux sociaux na mabina na ba insanité voilà ba kozero to lingi na ba soldat na biso voilà kozero to lingi na armée to lingi te to mona ka soldat ya garde républicaine ami le spectateur abina kanae ba kangaye ba photo na masanga non nous allons suivre lui-même le général Ephraim Nenga Kolobela, Wazali Moko, patron de la garde républicaine en République démocratique du Congo. Et on se retrouve juste après. La garde républicaine, c'est encore là, au firmament. Et voilà, ma belle Zali Paya, ma chef section. Fallait on laisser pas ma chef section. Matéa, il faut les là. Tous les jours, chef section, Zali pour la Tsabatona là. Comment on vit? Comment l'unité doit se comporter? Ah, on a lobby ma caméra TikTok. Mais la caméra qui m'a
auti kokota kobima na ndako ya bato asote akimi à 2h du matin. Les gens pareils n'ont pas de place à la garde républicaine. Ata mukete baza na place à la garde républicaine. Et les lois, comme on dit la loi, elle dit, mais elle reste telle qu'elle est. Les lois ont décidé qu'on a Sabino bâti en Nengwana, au Tezala Manager, Bamana Bino Yasuka, après Nasuka, après Sasango. Keza Busumba Nanga, Kibuyibi Nanga, Kopuma Nanga, Yahweh Salake, la loi Manager, on s'aime, on a un criminel Wana. Tous les criminels, on a le mythe au Kokanga, place les anagères. Donc, on gagne la banque sans état d'âme, et c'est fini. Comme ça, ma famille, ils étaient une fois à la garde républicaine. Mais j'ai le cas pour berger ma criminalité. Dans le Sabamo, les Sabamo, pour la dernière fois. Les criminels, la monnaie n'a pas de bato bazali kobebisa image ya garde républicaine bango. Mbala moko auditorat et c'est fini. Bazonga lisusu pene pana yote. Ici directement auditorat. Et puis très bien. Likambo etali parc Mobutu. Aujourd'hui, tu as un parc de l'Antsele. Et comme question que vous avez touché, c'est comme compatriote congolais, Nyoso. Bravo à maman Eve Bazaïba, ministre Anabiso et environnement. Maman ministre Anabiso, je crois, VPM et environnement. Eve Bazaïba, ou Akitaki sur place, Yemoko. Qu'on palpe des doigts, ni Eko Salaka. Depuis l'époque, il y a Kondo Mobutu. Alors oui, ils ont au-delà de 3000 hectares. Mais régime est mort sur ce qui est. Balukaka Kolongola, Balukaka Kolongola. Et le monde toko babuatika na ba cinquantaine. Na likambo itali parc de l'Antsele. Nani à côté Kayango? Question mark. Mais bokolanda yango abino moko boyo ka mama Eva Zaïba parce que yenda zali ministre sectoriel wana. Et puis na pesi félicitations. Na député oyo abengisi ministre na biso ya tourisme. Ministre du tourisme sengelo ya na parlement otali saba kongomani lolenge kani parc de l'Antsele et ko kende ko sila na côté kaka banani ba côté kaka est-ce que zali ministre du tourisme topé zali ba chef coutumier monsieur Zedam likambo ya ba chef coutumier na kopesa isusu moko akoswa pe longoni ya mingi na mama akasi ya bandubula wa zali ministre na biso affaires foncières mabele ya l'état appartient à l'état. Ba chef coutumier, bozali ba gardien ba bengier mobateli, bozali ba gardien, ya teur et non ba vendeur. Bravo boza komona wana. Article 53. Il y a le Cambo etali code foncière en République démocratique du Congo et kotali sa noir sur blanc. Les lotokomi komona, les contreurs, ba chef coutumier de baya balobi bango bazali ba chef de terre. Bango de bazali na droit à côté ka non. Motomo côté sengela zali kolo ya mibeko. Ozali mokengeli mobateli mabele. L'état de azali moto babengi propriétaire et non de chef coutumier. Bravo à maman Akasi ya Bandouboula pona information mana ya koyebisa isusu na ba compatriotes congolais que sol na sous-sol ezali bongo propriété exclusive ya l'état congolais. Ba chef coutumier botika na mosala na bino ya kobate la kaka o ezali mabele. Le site ici appelé en son temps parc Mobutu ou aujourd'hui le parc animalier de l'Antsele avait une superficie de plus de 3000 hectares. Chaque régime qui vient essaie de se prendre une partie, le désaffecter pour XY raison. Alors que ce site est protégé par une ordonnance présidentielle. Dernièrement, ici, on était resté avec environ 2000
500 et jusqu'à 1500 hectares. À l'heure où je vous parle, en date du 5 décembre 2024, nous n'avons plus qu'une cinquantaine d'hectares. Plus de 90% de ces sites est spoliés. Malheureusement spoliés par des autorités d'abord coutumières qui estiment que c'est eux qui avaient donné au président Mobutu les sites pour la conservation de la nature. Étant donné que le président Mobutu n'est plus, ils s'approprient maintenant leurs terres en oubliant que les chefs coutumiers ne sont que des gardiens des terres. Mais le sol et le sous-sol appartiennent à la République démocratique du Congo, qui en est la propriété. Le gouvernement congolais reconnaît l'existence du pouvoir coutumier, mais en tant que gardien des terres, car la propriété, c'est l'État congolais. Deuxièmement, les spoliataires, les bénéficiaires de cette spoliation, ce sont des autorités militaires, politiques et administratives. Si vous faites l'inventaire ici partout, vous allez voir les titres, les galons qu'on va vous donner. Et ce sont là les mêmes personnes qui sont appelées plutôt à protéger la terre congolaise. En oubliant que la RDC aujourd'hui, pays solution face au réchauffement de la planète, ce sont ces espaces qui fera de nous, qui va confirmer cette position-là. Et ce sont des espaces qui vont nous sauver. Kinshasa aujourd'hui est peuplé de plus de 12 millions à 15 millions d'habitants. Et toute cette pollution-là atmosphérique, c'est grâce à ces espaces verts qui absorbent les pollutions, qui nettoient l'air, qui purifient l'air, qui nous permet de la survie. Et je voudrais informer à tous ces spoliataires que c'est sur instruction du chef de l'État que nous sommes ici. Et il y a des ministères sectoriels concernés, dont le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'Urbanisme et Habitat et le ministre délégué à la ville. Le ministère du Tourisme, le chef de l'État nous a instruit de récupérer tous ces espaces. Et le ministère de la Justice sera mis en contribution, le ministère de la Défense et de l'Intérieur, parce que toutes ces autres... Et si kawapi badongolo miso mwa mingi balobi ete Fifi Masuka azalaka kaka na ba inauguration, Fifi Masuka azalaka kaka na mambo etali mine, Fifi Masuka azalaka kaka na mambo etali ko flatter chef de l'État. Mais bo utaki kolanda wa likambo etali insécurité na ville na biso ya Kolwezi. Et si kawapi mama Fifi Masuka Saini azalaki très déterminé. Fifi Masuka Saini na lo mangu nyoso basisi na kobengisa au Tobengi Conseil de sécurité. En présence, il y a Yemoko Akambaki Conseil de sécurité. Fungurume, na Kolwezi, nini ya iko sala la sécurité. Est-ce que bateau bazo ko salir kaka image ya Fifi Masuka? Ne bangwana ba ko telemele pona sécurité zala. Na pesi longoni ya mingi. Malgré agenda, alobete bana ya lola ba sengeli bazala na sécurité ya malamu. Bana ya Kolwezi, bana ya Fungurume sengeli bazala na sécurité. Au Kolanda, tout à l'heure, amis téléspectateurs, où ils allaient condenser après réunion monnaie newana, il y a conseil de sécurité kuna nangambu ya lolaba et tozonga nasima. C'est un conseil de sécurité élargi aux bourgmestres des chefs secteurs de la province du Lualaba que la gouverneure Masuka Saini Fifi a présidé dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernorat. Ce mercredi 4 décembre 2024, la résurgence des cas de banditisme urbain à Kolwezi, ses environs et à Fungurume. Les mesures urgentes pour en découdre étaient l'objet principal. Faisant l'intérim du ministère provincial de l'Intérieur, c'est le ministre provincial des Infrastructures, Moïse Moukepe Kailou, qui a livré à la presse les grandes lignes de la réunion. Nous venons donc d'une réunion très stratégique du Conseil provincial de sécurité élargie aux communes ainsi qu'au secteur pour creuser de fond en comble la situation d'insécurité qui prévaut dans notre province. La ville de Kolwezi et ses environs, ainsi que
la commune de Fungurumi. Tous les aspects du problème ont été analysés et l'autorité nous a donné des instructions, des orientations, des options stratégiques ont été levées. C'est ainsi qu'il est pour nous un devoir de pouvoir lancer ce message d'apaisement, d'accalmie à notre population. Moïse Moukepe Kailou a annoncé une série d'opérations d'envergure qui vont être incessamment déployées sur toute l'étendue de la province en invitant la population à prendre son mal en patience. Des actions seront menées et je crois que les résultats parleront d'eux-mêmes. Il s'agit du mois de décembre qui annonce donc les festivités de fin d'année. À la population, un message de tranquillité, de sérénité. Nous avions reçu hier une délégation qui est venue parce qu'elle projetait de pouvoir organiser un sit-in en ce lieu. Nous avons dit à cette délégation de garder un peu son mal en patience parce qu'aujourd'hui, il devait y avoir cette réunion très stratégique où tous les aspects de la problématique de l'insécurité ont été creusés et comme je l'ai dit, des actions de grande envergure seront menées quant à cela. La gouverneure Masuka Saini-Fifi a mis toutes les batteries en marche pour que les grandes agglomérations de sa juridiction renouent avec la tranquillité qui leur a toujours caractérisé. Très bien, amis téléspectateurs. Wane outi kozala bongo ezaki conseil de sécurité. Mais à Souki Wanate, toujours dans le cadre de Silisa, réchauffement climatique, la province Wana ya là-bas. Fifi Masuka Zali Mouto Zali ko lutter contre le réchauffement climatique. Chaque les 5 web était au célébrer la journée nationale de l'arbre. Vous avez comme en image comment est-ce que la patronne numéro 1 à la province là-bas, Nenga Kita qui peut sur le terrain pour être à célébrer la journée Wana. Yabanzete. Maman Fifi Masuka Saini, bravo à vous. Bravo na mosalo zali ko sala pona ko lutter contre réchauffement climatique na ngambo ya là-bas. Voilà de personnes qui ont compris la vision de Félix Tshisekedi. Voilà bateau bazali ko luka ko travailler pour l'intérêt général de la population na biso. Ah oui. Ce qui Moïse Mbouya lobby, onde Kombouya lobby. Tozolo babongo parce que nous devons aider la République. Et Sengeli Nabiso Tosunga la République, amis téléspectateurs. Le même député à Sali appelle la ministre Nabiso à tourisme à lobby. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nabandeko Nabiso à radio-télévision nationale congolaise. Ba redevance na bango ekendaka wapi? Bano bako si sabakela sioyo. Bako zwaka misala te po ani na ba ifasika na ba ipene. Ministre Nabiso ya communication immédiate porte-parole du gouvernement a bengisa mi pe na palais du peuple. Et si quand ba li a peuple ba le bako zelaye batuna emituna sur la gestion fonctionnement ya radio-télévision nationale congolaise. Ah oui. Voilà l'exercice démocratique. Tangu mwa yiki kezali tangu mwa nungu nungu yali et sengeli ba lui a peuple bosa la devoir na bino. O ezali ya ko bengisa ministre sectoriel apesa biso exactement situation o ezali koleka na kati ya entreprise Songolo Topakala. Likamo etali changement de révision à la constitution amis téléspectateurs. Ah Moïse Mouipa a lancé appel Sikao. Ba ebanso ba accompagner la vision ya tata Mukonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na lobi ba ebanso. Ba professeur nyonso, ba enseignant nyonso. O ba tangi saka droit. Moïse Mouya ko bele labino. Boyo kawa. Tozali na ndeko Evariste Bochap. Tozali na ndeko Jean-Louis Esambo. Tozali na ndeko Paul Gaspard. Tozali na ndeko Willy Makiash. Tozali na ndeko Félicien Kabala. Tozali na ndeko Dieudonné Kaluba. Tozali na ndeko Crispin Kankonde. Na balakisi nyonso pe ba professeur nyonso oyo batangi saka droit. Ba professeur nyonso de droit
et école Congo démocratique balobi était bazali disponible si ka wapona ko mener ba débat moko démocratique na likambo etali la constitution changement nango topé révision ya constitution na biso yango Moïse Mbouya beleli lisusu ba professeur d'université Manso bato Manso bazali ko accompagner vision ya tata mokonzi pour na révision ya changement ya constitution tala bandeko bateli balobi ba causer la débat démocratique. Nous avons dit, amis téléspectateurs, likambo etali impair tati cher ya Kondo Mobutu Sese Seko bato ebele balobaka ete ekufa na président fédéral nango ya ville province ya Kinshasa mwana mboka Alexis Ketebi balali pongi te na occasion ya 59e anniversaire, amis téléspectateurs. Beaucoup na commenté ce que ndeko Alexis Ketebi akitaki na ntsele précisément à Bibwa pour na ko célébrer pour na ko lobela bandeko nyonso ya impair na occasion ya 59e anniversaire na bango existence ya parti bokoyoka wa ndenge ndeko Alexis Ketebi akoteya bandeko nyonso ya impair lolenge kani esengeli na bango basimba histoire monene ya impair. Bravo na Alexis Ketebi et tozo Olanda tout à l'heure yambo ete aussi ça masolo ya Congo actualité commenté dans des Moïse Mbouyi. Ezalaki événement moko monene mokolo ya dimanche 24 novembre 2024 pour la bana nyonso ya mouvement populaire de la révolution impair na bokuse parti cher ya Nkondo maréchal Mobutu Sese Seko. Bango nyonso bapesanaki rendez-vous na Bibwa na commune ya Ntele et longo na président interfédéral na bango mwana mboka Alexis Ketebi pour la kokundola 59e anniversaire ya accession au pouvoir topé ya bokoti na pouvoir ya mokeli appartient à bango maréchal Mobutu Sese Seko le 24 novembre 1965. Salle Arche de Noé oyo e yambaki milulu yango e vibraki penza na rythme ya mopap. Bolanda. Simana ekozwa accueil moko ya kafu kafu mwana mboka Alexis Ketebi na bozue maloba liboso ya ba membre ya parti atalisaki tina nini maréchal Mobutu Sese Seko azwaki pouvoir na kokomparaka situation ya 1965 na oyo alelo na République démocratique du Congo. Boyokai. Maréchal Mobutu ye moka lobaki tatabo mamabo ekolobo zamba pesi biso ekolo Congo biso tokanaka te na likuma mama na yo kanaka te oza congolais bongo te zambe yo na bolingo na ye atindi yo awa mais oyo toza komona na nsima Mobutu ezali matata mingi congolais aza kovivre lisusu ere te na kati ya mboka na ye banda Mobutu akende kimia na mboka ezaka susu kimia ezali te kimaka ya masasi te kimia mosusu ezali ya libumu bongo te bon natali minuti na mwa lelo na moni moto aleki mpe azali yango lokola mboka mo eza ya biso nyonso biso mpe mpe tosali nini toya kosala corruption mpo lobi totelebisa. Maloba ya président Alexis Ketebi elandamaki na installation ya mokambi ya impair ya fédération télé mwana mboka Stéphane Wakoba elongo na équipe na ye mobimba wapi président Alexis Ketebi apesaki drapeau elembo ya bokonzi nyonso oyo pona kotombola bendele ya mouvement populaire de la révolution na Ntele mobimba ndenge balobaka na mouvement populaire de la révolution impair égale servir et non se servir. Ngonga ebeti. C'est parti. Très bien. Voilà, Wanezalaki Ndeko Alexis et Ketebi, Wazali Bongo président interfédéral, il y a ville province, il y a Kinshasa. Je pense que Tozaï Kokende Nakosilisa, Masolo et Congo, il y a Mokolo Nabiso Mwalelo, mais Tikanga Inapesa Mokwako Swato, félicitations Monene na Mo Saï Nanzambe, Alanganzembo, le pasteur Moïse Zombi. Le pasteur Moïse Zombi n'a copé Saïmbo, pourquoi? Parce que Azali, parmi les rares serviteurs de Dieu, Alanganzembo, il y a gospel oyo. Oh, bah qui pakate caché condition. Bah Koutani, na chef d'orchestre, maestro. Il y a orchestre kimbangiste, na avion.
kaka boye bande kokita pour Kinshasa bapesani kaka mbote mais maestro ABC mosali na nzambe mbiye kena kosepela mingi na occasion ya 30e anniversaire ya orchestre na biso Kimbangiste au presté oyemba na Epsibino avec sincérité et honnêteté Moïse Mbiye wazali homo nanga apesi ni condition ni aloba agenda ezali chargé boza komona en image comment est-ce qu'arrivé naé et prestation à Moïse Mbiye Salmaki Kitoko na occasion ya 30e anniversaire il y a orchestre Kimbangiste. Messieurs et dames, nazosilisa masolo ya Congo na biso ya mko mwalelo na kosenga na bino bonso bo s'abonner massivement, bo liker, bo partager l'intervention na biso et ko zalelo ko moro ya litomba mingi et to simba eko le Congo démocratique bendele ko yate ngai na bino to kokutana lobby soki eso azongite. Au revoir, botikana malamu banda. Pourquoi je soutiens Tshisekedi? Faut pas me poser cette question pour la répondre au thé. Yo poso soutenir Moïse Katumbi, pas soutenir rien. Très bien. Il faut que ça va congolais que tant que on a ici on a 287 millions de dollars il y a peuple congolais. Au salaki na yango nini parce que bukangalo nzezalité.